Capage TV. Capage TV. Bongo ozomona isa kwa sukali azaka na faute te mabimisa kari dentaire na diabète. Mbongo za kwa sukali. Mbongo za kwa sukali azaka na faute te. Mais carrière za wana. Pekisa mana mke sukali komono mama mabe. Komelo ka kitoko pekisinga olobi teke danger ko ela elo lobby. Soko tika na lenga sukali lino ko bebe avant. Mona poli minu mbango boya bandaki bombo depuis bon moi. Bon moi ça nyama raisonnable. Nyama raisonnaka. Ba fourmignon so mona ba kitana nzete bele kiboye. Direction de éclairer la kenda ki tongo sa yoteba. Avec nanga tola muka moko abimaki éclairer. Toura papi chebe pour amboyo. Kendo tala terre côté ni to kolekale. Lelo. Ezawa kababo konje na Bible ndambo na Kongo to kabibe ezawu ya ba kitunga ba sakombi. Nikola nzalo bimezao. Bakaba ndambo na Bible oya lelo. Iba ngungi ba matelo na mwindu. Ngunga sa fibela pana yo, ngunga amatelo nzoto mike alongwe munene. Bengu wasantika na meliti na lembi. Ngungi akobele ojo mystique. Mama. Ngungi na 20 heures matelo nzoto mike. Azolonga na 4 munene. Comment mutasali mabe? Bakoti e kasho sika batutu mabe na ile kia kotaka kasho. Mais na kata kasho ba yokele maona batu bakanga ke ba peshe biloko. Oya koti kasho fo ba pimela enyo nyonso. Basoda ba okanga yo bakoti o kasho bakatele etumbu ba peshe mbimbi. Yo kama kambo. C'est ça. Ah to koti kasho te. Toza libanda. To bebi simboka te. Bazo konte bisa teke ba congolais. Kolia ya Congo to sali nini bo privé biso kotonda. C'est ça. Et balé munane banda mwanda ti Congo mobimba ni bateau de pêche. To kena ko donner ba mbisi moko mbolongo mbisi rouge. Ko tape mbolongo mo so tali pendo senti ke amela gino avakufa. Ko ba bunda gina muninga ba assassina gina ba mbeli na balé le bo pêcher bo cheli biso. C'est ça. Mbolongo mbaso ba tena wenzeke sali 4 heures d'Italie chez bimi yango moko se kota moto. Mbolongo so kata na saba kata sa mikata neleri. Comment vous allez vivre vos autres habits na ba maladie ba bateau de pêche ça te pona kosunga Congo coach ndeko équipe OK parce que na Congo awa coach ba yoka ka été soko ti terreau tomboki oyeko ya c'est ça. Zangi ko tia bili ko la cohésion. So na kateli ka passa che bien ndo ko so. Topo la me bien kota. Ago ki sa so ba moni mtu na mwa ba kateli maboko. Ndo kande pa za kuna kole. Vome kuta kenda ta ndako nganga simba kisi ya bokutana kina nganga makamisuke bino mbali. Tika boy. Ako so conseil. Kabash. Eza ozana dignité. Keno no panganga. Nganga fuka misono ko bata masa mutu ayeba. Ole singa ba fara to betina bibeta betana tonga na gangi mutamoni tena godo ndwa. Kena kenda kakabashi yaka John yaka na yabo miso batu. Na caméra likolo. Na caméra. Kinshasa, depuis des décennies, sa musique est une fierté nationale. Il a imposé ses nuances, son talent, sa voix, dans un style qui a bercé votre quotidien. Depuis des décennies, il reste fidèle aux valeurs, à l'identité, avec une parfaite originalité sur les traces des pionniers de l'édifice musical congolais. Sa cadence, son rythme et ses équipes ont fait danser l'Afrique. Depuis des décennies, il attend son tour pour chanter, performer et célébrer un parcours réussi avec des milliers de fans dans la plus grande arène du spectacle congolais. Ferregola, pour faire vibrer le Stade des Martyrs, ce 24 juin 2023 à Kinshasa. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. De beauté et Rude Beauté. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngolo. Yango gamme oyo ata bébé ya pakola oyo ezali mpona
teint métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko oyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa mpe biso da mpona kobebisa monoko te rite ya bote ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te ba biso ota pembe avant batalo na lelobano ota biso na misaki donc 0 kento oyo omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu rite atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa rite beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazo recommande bino bagamme ya Rite Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas bosala Rite Beauté ana ba produit malamu pona loposo na bino oyo zona pona bakento surtout nazo meta c'est botala ana bomoi ndeza bakento ezate ba noir ezate misatu na ya bosona likolo na tingani kana Rite Beauté. Rite Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rite Beauté. Yo l'équipe, ici Elvis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. Mama Kapache a éliminé Hop Multi-Service. Hop Multi-Service, ils ont un service ébélé où il faut rendre mino bateau bolinga rabiso. Tout ça vraiment organisé. Ba o balela na kenda ki na pesa ki mbongo nanga ba vise limité. Ba refoulé ngai Hop Multi-Service ko sili ça ba problème na bino ya ba voyage. Visa de voyage pété, d'études pété, tourisme pété. En tout cas, na kati ya visa tourisme on a na nyonso. Et ça peut une opportunité ya kozwa Queen Card. Donc Queen Card on a facilité nyonso. En plus, tout ça est une imprimerie na biso, une imprimerie. Côté voyage, quand on a Queen Card on a vraiment un séjour non assuré. Ba maman nyonso, ba parents nyonso, ba papa nyonso, ba jeune nyonso. Olinga otanga libanda, olinyo kendo beta tout. O sala moi business na yo, Hop Multi-Service. Et ça on a pour le service na bino tout. En tout cas, ekopé ça ba moyen nyonso. Olinga ko bima libanda ya mboka, o contacter kaka biso na ba numéro de kopé ça. En tout cas, on vous a biso 565. Et puis kaka na ba service na biso ezali multiplier. Que les bino ba billet ya moins cher. En tout cas, ils ont l'agence siroté kaba billet. En tout cas, tout est kaba billet na moins cher. National et puis international. En tout cas, bravo. Boya et belé pour tous les nabino maëlé. Hop Multi-Service. Donc comme en 2023, en tout cas, propagande de l'ingé mata. Bon moni ba short ya malonga onga na lati. Aux un projet à marche de santé, aux un matanga. Tout bala taba polo. Il y a deuil, il y a fête, il y a collation de grade à cannabis. Pour la collation tu vas te la taper ba polo. Il y a le nyamuto to ke kotika. Et ça nango na fête na olingi bala taba t-shirt. Et ça nango olingi na propagande na yo bala taba t-shirt. Hop Multi-Service c'est ça wana. Et ça ba service belé et puis imprimerie numérique il y a le niveau il y a le colo. Et il y a des binos toujours imprimé ba bâche, ba fiche, ba effigie, ba calico, bino konyo sur la concert na yo Hop Multi-Service c'est ça wana. Et coachelo ba calico ya kitoko komati ça tout le monde appelle que artiste est solo. En tout cas, événement est solo. Bon hésitez tous allez vraiment dans la qualité nyonso. Hop Service, on a bana mboka. Kapache Télévision, merci d'avoir une soirée dans biso, vous êtes partout dans le monde, Tolinga Bino Makasi. Et merci d'avoir appelé ça pour notre confiance Makasi. Merci. Bozé belé bolanda biso, Mama Kapache azali na ba robe ya ba mama ya côté ka kitoko, bomoni nzambala o ezali. Na ba motif na ya kitoko, ndenge ezaka boye ezali vraiment disponible au benginga rozwa yango. Poto Kinshasa ezali penezo cha mutu à l'aise zo garder nzoto zo mi batela et puis zo batela dignité na yo. Merci à maman bazo somba déjà zo sala nga bien toza na kati ya lingomba na biso pasteur John biso toza ba challenger lingomba na biso na mabonza na biso oye mona na raté wana nzungu na biso mona na raté zo rappel na besoin na sala biso bien. Merci ba onyo so bazo encourager ba onyo so bazo remercier ba onyo so bazo ba ke pasteur John aumela mikolo bo monique moi ba vidéo miké
monique ezate wana pena ndoki via page na biso za Jo Mystique ata to ebisi kata to boire kuna azaka ka dona bolembu na kilo lokola sac ya masangu donc so monique to cha lisusu te c'est que mikolo Jo Mystique moi mbilinga pasta pasta jaza na kilo moko c'est vrai faut ya pena la birin boni yo très bien makasi na sekina vraiment ezalaka nango moni bon bah chaque fois soko lingi makambe comme un objectif ouais boyaka fatigue surtout ça ina fatigue kope bandeli ezaka na posa makasi ko mema mutune konto pa bandisi sika soko comme na 4-4 bandi ko pesa ma bénéfice ko tsaka nzoto bolembu soko landi bolembu ndenge bénéfice ke monani ya ndeko ko solo lobby na mona ngopena soko zo salelo boya ko yeba bane ekotindole olemba moni oyoki on a tué bisos yokanga bien prophète boya bane boya ko mesana bane na ko mesana kana musala te OK so mesana musala ko longo so musala ndeni pasta yokanga pena très bien exemple là pourquoi milliardaire wa bongi na pondu soki amona zo kata likasa pondu na likambo ebiti na tako longolo musala batu bakamwe kaka na likasa pondu longoli ye na likasa pondu moko de sangana ebele komisanga mutu comment ko kata ngo sa motif na mutu sala biso tozala mundela ebilwa wana OK yango mani mundela kama ka bomengo te mundela kamwa ka eloko ta mo na vie mundela lingaka nde musala na e mata OK qualité na so ba kumisi fa kende ko lala muka comment ba kumisi na sala suni nyono ba kumisi nga libela congolais so ka sala eloko ba kumisi ka bebise ko mai pa komi ba kilebe ebele elle ba ko baile ba bwaki o famille lokinga ntoka ne mutabebisi ye mamozo yoka mamu ebite so comprendre yango penza mamu bongisa pilipili na je biso makambo so yokinga yango de base yango penza eloko elongolisa basi na mabala eloko opende basi bakima mibali o mesana na mwasi c'est ça o mesana lokwa to botane bana tana kosi ko sala eloko te kokosa ndamu o bakenda ko kangisa so sala ekolo ezaka na danger ko leka kokosa mukolomo yango pena pasto kosite mwasi akangaka motema ndamu etobolaka muke tim ko leko kokaso ka décision betaka mbunda mokili mobimba c'est ça pourquoi sali boye mais ya mobala ta bebisi ebele ba pesa ke raison n'habitez sur ce comme yango pena 2023 Papa Congo est coincé bayaya tika boy pasta alo bango pété bakonzi bozana souci akoka mawa ya population surtout Kapach zaleza na niveau 0 ya osakana te nazoloba pe na vérité mboka eza ya kokweya te mboka ekoti koma oyini naloba oyebi koma mutu asali mabe bakoti ye kasho esika bato tu mabe na eleki akota kasho me na kati ya kasho bayokele mawa na bato bakangaki bapeshe biloko oyo akoti kasho fo bapimela ye nyonso basoda baye kokanga yo bakoti yo kasho bakateli etumbu bapesi yo mbimbi yoka makambo c'est ça awa tokoti kasho te toza libanda tobebisi mboka te bazokonte biso ateke bakongolais kolia ya Congo tosali nini bo privé biso kotonda c'est ça na bité soko na comprendre toi na cachotte toi libana mais mona liba Kapash na olobelo makambo sérieux ndenge nini muto kozana na courage ko luka tant ya moni o asala kata ya mukia so mona clair na vie na ye te Congo soko zo luka nde ko leleba ebandi o afanda kana kuta za bien po soko tambola senga auto atondi bazwa ke exemple na muto mwana zo luka tu pe kimia bolandi exemple na ye Congo soko zo bima ndo sili nzoto ndiro mama esala meranga mama batunyo so soko bandi musala nde muto bandi ko sala kwa machine on dirait misise ebungi bakalikile ko sala mutu pasi metala mbongo ango c'est ça ebalani te na nzoto na makambo sali na mbongo ebalani te etungisi mutu pamba mutu misisa bitu ekomi kobeta koningana
yango moni na vie landanga bien parce que ba nyos ayebi cho chemin nini kosala esengwe kota na pays azolobaka ana te ya majorité église isusu te po toyembeli nzambe topriye baeglise ebimi ata kombe na quartier ole mapambole mate ezokita lokola video etoboki sikoyo kosambela ebebi ubie bandimi babebi batei basili nguya landanga bien nazolanda makasi comment chaque jour tokende église ore makambe matema ezokita koyo mokili azalaka na foti te biso nde bafautif mama na bano poleli naolanda batei bolakisaka bandimi modele ya kovivre na tous les conjonctures ekokuta monde kia bana motei oyo azoteya bato azoshisaka ka mosusu Comment ça mon bolo botiban ebe est-ce que ya yo na ina kati nini yenda botiban yo te a changer bina mo zabana ne soin c'est ça oya na bana na e nzamba eba ke mo bola kineli yende ndenge nini surtout ça yo kanga bien non landa papa ya mi balé ba tay fo bo ba l'air ni boko kanga bandimi na l'air ni boko libérer ba luka papa peso friend lo lobby bango ba maté ni boko kanga ba tina coffre fort bozo senga mbongo mais ça ko tika bango ba luka moyen landanga bien jeune ni ozo kotsa batu mutabongoli motema mala mutema ozo meme na jeune à 4 jours il y a une semaine yemo ozo kotendenga ke église mabunde kita na nzala okoti jeune na sec tango kofungola koliela wapi makasi okende koluka musala ko zola côté nini akoti ba jeune asili nzoto mabanga kana nzambe te pasi ya pamba passe à pamba mama nalo ba polele passe à pamba wako inayi aini oui madame nalo ba naolanda papa on dit manga te capable yo kanga très bien naolanda au moni objectif ya vie ezakanga na ote nzambe ndayebi amen mais za makambo susu kokuta na nzamba va libérer yo o prier toté atalaka fin fond ya motema amen ninya simba minango na libérer ye amen komanga kolonga na boinga mais bino bokilanga ma on a place na nga c'est ça habite ça on comprend na comprendre makam na lobo ya mikie omoni Congo soko lingi ozala mokonzi malonga bato bazwa kimia za lokola kolo fete ndeni kolo fete abimisaka $5,000 $10,000 pour na fete oyo mga kolia kabilo ka $3 ya solo amalandanga bien mokonzi kolo fete azwi ide ya fete bisa boyeba abimisi $10,000 na fete atinda sala plancement ba iloko nyonso ya dépense ye moko tala na fete wana ti tongo ça n'est même pas $5 musuni mibale na kwanga moko bière masanga tantôt ta melisi sucré sikango pa komela ndambo atiki muso telengane ti tongo comment mutabimisa bela mbongo soka yoki batu balango ba meli ya lamuki nese nesengo masala limbongo te même obimisi ye zala mokonza boye kolo feti invité na lo oyebaka pena papa mutokosesa feti boye tokozwa ye wapi mama esa botami nakenda na bafete na bima na 6 bouteilles ya masanga tika boye nayeba kolo nango te napesa ni kado me nazonga na esengo na tongo kapashi etianga kimia nateka masanga na babouteille soki nga nayibaki wana combien bayibaki me mokolo kutani na kolo feti jamai bayanangaki o feti kutu oyo boyeyaki wana na kami milenge masanga ebungaki ye kaka oyeki feti nasalisaki ye biso katika tomelaki tolangwaki nzambe apambola ozopambola ye omoni alali na esengo na dépense abimisi asaleli te nani akozwa engagement oyo député nini ministre nini tika mama kuna koya te za lokola tata oyo akolisi bana bandeko ebele utaka mosala ye moko na place ya mosala apesi 30,000 ya wenze tala sani ya papa ngo pata batiele missionnaire aka mibale atiki misusu susi na ye mbongo napesi na oka famille batondi lobokuta na mama mabe parti pris po eza na mopesi mbongo apiaka mbongo différent mokabolima mabe
Congo nde mokaboli. Mama bakaboli ya Congo. Congo nde. Na mota sisi na komeka. Tanga zo kabola jisu budi mo abombi. Oya bina ko ta supa pamba che mikuwa misuna sisi na kobomba. Amani mo pa mo kwa logique elongi neti ngana manete kanti mutasera ji fufu na yo abombi si pana ngapa na kotika bo aboma njoka nga technicien nyoso bo. Ma peso me malili exacte kwa tiki motema kana bombi tiki fufu ebele na kata na nzoto akotika. Okosanga mai ba na oya pompi na kopa ko pali ngape mimina mina tui na boya kate. Yangani Samo, ebi bako pena. Mama na halo bela yo. Balanda bino watu maneti. Watu maneti na serie. Ya bakanga kote loko kangote ya mwana. Balanda bela. Minga mwasi ka alata maneti. Avenir eza awa. Sorti ka maneti avenir eza. Ya vie claire. Ibala maneti. Basi bakima bangora. Bromo. Somo, batanga mini. Babomba basi une explication à projet. On verra. Je serai là. C'est ça parce que en anglais, my God. Hey! Maman botale la ye. Le bien aussi. Naïve à jouer ta payer na yante. Ya ngopena. Comment tu vas tu minga politique na tebe comment ta manette? Kala min tebe ba tu manette ité. Tala ba tu nyoso lelo. Ba timbeli ke manette influence ko benda vie pété. Solo. Biso la tiba manette kala. C'est ça. Maintenant comment na manette comme na mutu nyoso ko na TV. Ya ngopena. Na ba passer monsieur balati manette. Base. Kapashi la ndanga bien. Na olanda pasta. Oyebi makambo na oloba. Eza ba calquer. Comment ba nyama na zamba ba yeba ki mokonzi ye me ba posi la kate. Comment ba nyama na zamba ba na respect ko banga oya za chef mais ba noma été. Oya ko loba ba ko tosa. Soki bakangi pakasa moko. Oya leader soka kete nyoso ba yaka te. Yo fa pesa fait faire. Respect wana bazwa wapi. Soki mokonzi a sauté ata libula ezate ba monite ba sauté ka bango nyoso oya ko sauté ta buki bikela ba ko sangele babomi. Yango penza. Comment nyama lokola alliance kana mabele soka gangi clean na bandeke balenga balengeli nini cri à chef il fait tungisa. OK. Maman nalo bono polele limelanga. Yango wana penza. Nazo zongela wa na lingi pays oyo makasi. Ya osara te. Makamu nazo mona nde so pesa nga souci. Komanga nali alipa baninge bele balala nzala na beta tolo ke tona mboka malamu eske baninge bazo kufa. Natali pe bango nyonso ba courager mais rendiment ko zonga mukie. Ninyo ko sala Congo zo ta fufa ko leba to bazana kime me ko lukeza la ba bango moko. Kolukeza la bango mongo na mundela cha. Kolukeza ka mutu ye moko. Mais droit pays fait le mbisa. Faut to matara transport pété. Il faut tambola ko sentir que nazana mboka nanga. Awa ko tambola kaka. Ozana mbongo ticket mais ko tamba makolomi mpo banzele ezate. Oye bukana babambaka te. Bazo zele ko mebele balela ngombo. Mbongo. Ona no bazoka bacha wapi? Bacha wapi batika ngo pe. Bale munene banda mwanda ti Congo mobimba ni bateau de pêche. Tokenda ko donner ba mbisi moko mbolongo mbisi rouge. Ota pe mbolongo mo so tali pendo santike amelaki no avakufa. Obe babundaki na muninga basasina na bambeli na ibale lebo pêcher bo cheli biso. C'est ça. Mbolongo mbaso ba tena wenzeke sali 4 d'Italie chez bimi yango moko se kota moto. Mbolongo so kata na saba kata sa mikata neleri. Comment vous allez vivre vous êtes biso na ba maladie moyen ba bateau de pêche ezate pona kosunga Congo na moni ba fa chacha nguti soka che kitoko na kinkola che oyebi président Fatin Nzamba Pambola te ache na kenda na mona ke na tayi bilo muse sele ba souci azana ngo mais batunde ba na ye mama mwandika so ozana ba camarade batako ba ngoko peso paso ti habiter c'est ça pola ya soloko c'est ça yo oyebi capitaine aza lokola ndambo entraîneur na kati ya terrain. OK. Oyebi? OK. Maloba capitaine aloba ndé simbaka. Soko za na problème capitaine akelo bela yo yenda kozwa roza pesa. OK. Soki moko catholique arbitre connaît ça capitaine akendo kozwa carton. OK. Parce que coach inde ko l'équipe. Pasta bon ça linette. Na te ça comprendre. Coach inde ko l'équipe. OK. Parce que na Congo awa coach bayoka ka été. Soko ti terreau tomboki oyeko ya. C'est ça. Ozangi ko tia bili ko la cohésion. So na catholique passe à chebi ndo ko zo. Topo la mais bien kota. Abala pesi biso technique de guerre. Kolenga ndako na cher te ba $20,000 100. Komeka te. Oza na 200 300 500 ndako fait. Ofele.
oya kotia tembe place mabe bandako tomonaka mabe na kala lelo tolula baterrain nyonso yaka $500 opesi $500 babeteli yangar bapesi yo mikanda tout ntango opesa $200 bapesi yo mabele abala azopesa bino assurance ya vie boyoka toya jamais na lokuta jamais saute ayaka te baplace ya bien eza place tokoma étouffé kala te soki olingi ozwa ndako na telecom na menkau na maluku na moins cher abala groupe aza wana mpo na bino surtout nazoloba likambo bandako ba $500 wana mpena nde basolde wana mpena bala solde congolais azalaka teti balobi nao bien ndako ya assurance ya $500 balobi mpe nyonso liku te batimbeli mpe kepesa na pasi pesaka ndamu meme otekaka manioko soki oza na ekonzo 3 se ekokoka balobi 3 500 kopi nyonso kobeta soki oza na ekonzo kosimba kalikile babaro oyo kota mbongo bebisa makasi zwango osayelango shema 4 remorke telema moto alangwa yo tika boye bandisa de reception yango oyo biso toadala tala biso wana soki topango ekosaka te na bala. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Or bapays misusu bafouter baza na souci à 3 points toyebi jogo te me baganye comment mpe lokola Djibouti Swaziland nde pile Congo na mboka tone bomengo bajogo amana alo bapolele même na Kisasa bolingo ya te exacte kutu poussière soki mona bimisi bato aye na caméra ezanga te ndeko alinga kabelo mbongo fasi na matanga na feti kapasike bana moto akobengisa kabelo mbongo na miso ya bato licho tika boye soki kinga original tika na dinité bipesa okoma lobi te zala na moto akobengo na kulisa akumisi yo oya kobengo apesi yo nalingaka mosala na yo ma natimbela makambo oyo nalingaka bonere ya miso ya bato te nazalaka yango na buso bana kotimbele baopakolanga bere nazoloba no soki oyokinga bien linga moto abengo na kobata makabelo mbota likasi linga moto abengo na pasi bato baza te azolinga apesi na miso ya bato te mpo mabe ayebi ke oyebana soki apesi yo bekosala soni okwa kitisi yo bato so na kongo baza ebele balingaka te fe basala tapage na pembeni koso okutana kopia o te okotana na miso bato yare batondi apres apesa po alakisa bato na pesi me nazomona epa pamba yango mpenza nalobaka makambo mabe me eza clair ya bien yango moninga nalingi dignité nanga etika nanga na nzambe surtout ça courage nanga fo esala nakosukisa mayele nanga na place oyo nzambe asukisanga na limite nabima mutu mabe me na raison ke nabuma mitu malamu babetelinga maboko me pamba mama nazopesa yo ebele bateka dignité omone bomaka linzanza mama linzanza akokisa so bamoni mutu na mwa babeteli maboko zoka nde po aza kuna vomekuta kende ata ndako anganga simba kisi bokutanaki na nganga makambo soki ebino mbale tika boye akoso conseil
Kabash. Eza oza na dignité. Kena no pa nganga. Nganga foka mission na kobata masa muto ayeba. Ole singa ba fara to betinga bibeta betana tonga na gangi mutamoni te na godo ndwa. Kena kenda Kabash yaka John yaka na yabwe. Miso batu. Na kamera likolo. Na kamera. Ma kapena bana ko gumba ma viumela nene. Ba tu batali ke ayoki. Ba kabele te me basunge na mawa ondira pesi sango ke tata akufi. Balicho wana yango de toboya bakena Kapashi Lubumbashi ya mawa bokotika telenga na boyeboya na eko to ba so ba yokani ya mawa yo so mona ngone o ba yebite ba kopesa fa valeur na vérité na yo Kapashi bokina likambo yo te surtout ça même nzamba tala ko umela te kufa amana pesa conseil soko kabidi mito so yebana okondimanga lelo te nandimaka papa soko ndimi original nandimaka nzela formation ya pasi eyaka na banzela ebele amen soko kutana bato mabe bakopekisa nzela nzambe atyelo matindango na pasi nzambe atya bato mosusu bakoyedamaka te pasi na yo nde koteya bato mosusu batanga bible konyokamaka pashe etei John amen namoni Kapashi ndenge akemba sa edi tie esimbi nzambe aza bateyinga pasi no mpe eteyinga so nakutana nakomi kutu na soni mpo nazalaka nango naboya kopesa Kapashi akomi wana nde ndenge nitanto kozwa yo eleki kutu ya yanga ebele fo yeba viko ebele naloba makambo mike Kapashi vi fo ozala na baner solide soko olingi oresili na vi sala lokwa moto alangwe abangaka nzela te abangaka bangungi te soko omoni moto alali na kwita beti ngungi kwita lokuta tika boye mama na aloba na yo moto akwita kotaka na koma alambuka kutu na lera akamaki te batuni papa bangungi basio yo mingi landela esima kobela ni malaria nasi conscience eza te danger eyaka te matolana bamatiti tika boye yo bangungi bamatelo na ya mwindu ngungi esa fimbela mpa na yo ngungi amatelo nzoto mike alongwe munene pe ngungi asantike na meliti na lembi ngungi akobeli ojo mystique mama ngungi na 20 matelo nzoto mike azolonga na 4 munene c'est que charger na ba réserve parce que c'est la malaria tout challenge na kotaki koma non ba no polele yango pena comment na filo kwa mutakoti sa d'opération ba passer lié nzoto maso capacité mais passer pota munene tango kolomke passe ozalaki wapi nzoto moko basoki soki wa zoka pota sa ozana nini tande swaka betaka libaku linzaki sauter etungisaka motema nde ndenge nini mais ba passer loko banda tolo tina se comment yoki passe te yo na nzoto boza moko mokendaki wapi koma boye na vie yo kota koma kota na anesthésie à vie somo otimba ba document mama na peso conseil so yo kingo original tenga pena na kota ngana kota na tala na loba makambo clair ko kota na koma vie latini eza obi méthode na ngaka ko zongisa batu batu ba comprendre que tout eza zéro mututu akoma kokoma okotanga te okomi chef de l'état yango pena okanga okotanga pe ozivité donc tout est à zéro OK pourquoi zéro abotola lokumu mazakatina te mais 100 1 à 9 1 à 9 pour simba faut ba zéro bana sima 100 zéro chiffre muke wena ba zéro chiffre vi et vimbi mais ba mo ba zéro te batanda 1000 bazana tina so batika 1 comme 1 million valeur et mati comme zéro yango penza amen pasta nga pena na koma zéro so comprendre nga base foyeba comment la technique de guerre o banga mutu so banga kite jamais mama pesa mutu so respect si banga nzamba peso pema place o komi nzamba ndatindiki amen oyeye moko te passe ya musalo oyeba na maîtrise de poussio oui comment muta aider to lingo lenga na place beaucoup tant place no so mbali valeur moko zoba yokanga c'est ça Kapashi Tawa makambo je yango penza ezawa kababo konje na Bible ndambo na Kongo to kabibe ezawu ya bakitunga ya basakombi Nikola nzalo bimezao bakaba ndambo na Bible oya lelo ya quartier akoli azokoma ezawu na fete mwana inane petit fete na bino na bopenga masanga te Viens na zomba na sombelo bouteille moko mais viens ngota la français ba ebele la tanga alingaka payer bonga sala atikala bongo
baleki baesima bamoni créateur na vie passe à Congo bamipesi na bamoto bakop bazaka mbongo bayaka na poko akoma otungisa bango lokwa kocheke soko olingi oboya oyo te pete mpana bino tozalaka terrain ya bala fa batonga biso nde tozalaki awaka kala ekomi mpako ya quartier zoba nazoloba na yo tala batikalaka na bafete na babar bakoma koluka bato na babar samedi azokotaka na babar alati propre nde babengise nzoka azoluka ayebi nani po afanda amela basila soni soki bakutei na yo wana masolo na yo tokobeta masolo ya bato ndira azalaka kuna ndenge azotonga bango mpa na yo mokuta mpe komema yo kuna akosala échange atondi basila soni ayebaka teke vi nange ekomi wapi memi nyama rezonaka moyen aloba na makambo ya mike nyama rezonaka bafurmi nyonso omonaka bakitaka na nzete beleki boye direction de éclairer akendaki ntongo sa yo toyeba ave nanga tolamuka moko abimaki éclairer tour papi chobe pour amboyo kende otala terrain kote nini tokoleka lelo wai ntango amoni éclairer alepa amoni akozongelaka wana koma nzela mosusu bofandi bafumi baolekaka wana bato osopi mai esaka bakimi moke kaka wana nzela kopi ya tokokufa tosilela obomi biso tokufi me mpo na mbimbi tokoya eyinda fulmi andimi aleka mpe kofanda kiti bamoni mpena pesa azoyaka peti amati ake koma bafurmi batimbela place pesa kufi mpo jamais bakanga nyama mobimba nyama azotala kobeta bango bakwea na pulo base ebele parceke demarche nini basalaka chaque jour bamemaka nyama kokufa or kisasa toyebi te ndeke akufeli wapi furmi ana bademarche kotambola koleka o motu kam na oloba kalikili ngape na furmi soko bandi ozongo kotimbela tolalisi makambo papa tolalisa bango kopo wana expliquer nga wana kaso yebisanga nzambe pasala te ke kote kuna kokoma te wenze mutu nyonso akota hango mutu nyonso abandaka na chaka esprit te yindisa boya yo récupérer yo soko boyi yo te koyokela o mawa te soko tio na berceau okotikala ya inutile bimisa yo zoba na miso bato bimela lokola inutile mpo kotisa réseau peso valeur pasa umela kapashi okondimaka lelo te umela pena oyokinga original amen tala soko ozotambola na esprit ya soni okosala okozosala te jamais salaka ke oyo yanga yango oyo amen nakutana na nani okopi na nga bato fo bamonaki ekomi normal parce que nsima normal wana ntango makambo ekosala kaka valeur bamonaki opambe kozonga malamu langage echangeaka comment joueur akati 15 nzadi bawoloi na soki atie bisango nekeka na monoko ya bato mutarataki babale ebandami te bafingi ye falongwa komediara te me na suka machi kaka ye moto atie sango wana joueur asolo atika na équipe ezalaka bongo pasta chancel mutu jogo te boye na boye chancel mbemba achangea namoni mpe mutu mosusu na profil natalaki isama peko umela isama namonaki otali atalaki kitoko makasi bodi tiktok isama peko umela chancel mbemba namoni bahonore mpe susu donc kitoko makasi kapashi malamu fo tobetela yango maboko amen toa na mboka oyo fo koyeba ke totambolaka na makambo nyonso na vie liwe ekoki koya malamu ekoki koya mabe ekoki koya nzela ya mabe mpo evite yo moko ozala frein ya vie na yo soki otieli vie na yo frein te okokufa ya kotala likolo ya bisengo na bapromese mbongo ozomona eza koka sukali azalaka na foti te babimisaka carie dentaire na diabete mbongo eza kwa sukali azalaka na foti te mais carrière eza wana pekisa mwana moke sukali komona mama mabe koma eloko kitoko pekisi nga olobi teke danger koyela elo lobi soko otike na lenge ya sukali lino kobebe avant mwana poli minu mbango boye abandaki bongo depuis bomwatafuna misinaki mokolo eza te mama lesi ale mwana abebi ero kopekisa sukali akolela ntango akokola mama pekisa ingabi yango nabuki moko atinaki kimokolo mino ebebi te yango penza wana mbongo otimbeli wana mbongo koma mutu musu atie tina esukali amoni eleki bakisa mai to olongola mususu or sukali soki eleki fo sepele komi kitoko oevite elango nini mbongo andaka frame kote na okenda nga viole droit sika boye mama naopesa conseil pasta décortiquer surtout envula balai na cimetière boyebi ti nakufela te kopa mbongo ebele na lokosa akenda sa atala frein adinda
boye pasta. Nazoteya yo polele ya vie. Linga mbongo. Zaka na méthode ino ngayela yo. Pasta tika boye. Nazopesa conseil. Salela e calcul. Nazo linge na A B C. Tela mbongo mutambo ndo za na mboka. Na te ya mboloko ya taba na bosa na ndunda te. Tanto mkola ngo banyama kokanga matena kotonda na ndunda. Oyo kotuna nga na sepe na ndunda lelo njoka mitambo ya mboloko ebimite. Loku manda kweti etikala. Soki esimbi lelo na kolia ndunda te na moni musuni malamu. Baye baka position te olingi yango meneti te moza nango besoin. Mais na calcul musa loko le change. Yango wana penza. Sondiminga. Pasta décortiqué. Na peso ba piste série. Amen. Bate ya lokoso tu ebi bango mbala moko. Ni la siki moteur ça lokoso. C'est ça. Babande ko pese fandi bandaka. Comment na tout timberi ka komi lokoso exagéré mingi. C'est que pese les champs. Échanger. C'est ngela komi di différent. Faut yeba. Sakali ka mtu na modération. Ato za na nzala ko sisa wibul bandanga loko limité. Yaka loko zo seka na distance ko tanaka. Na distance ko tanaka komi na 3. Ba ko chaka te ka 6 4. Tango bosoli bosoli muke botala ne sengi yele so 3. Yo kan soka bosoli bina mbale nzoko yo zo attaquer mo bete masolo. Yo so ya bande lo ba simbi fufu ma dunda te po malo bezo bi. Ezo bi ma. Ya zo lo ba yo zo kota 4 et 5. Ele ko ndako pema loko ale mako tindiki susu pepe se repre ko tebe ebele. C'est la schéma. Voilà schéma Joe. Bon comme on a 6, yo c'est 5 yema. Moko. Mais tant que 6 auto le bisona na yé. Alors tu na rete na tonda kite. Ma solo. Habite. Yama beda challenger. On a lo baba piste. Na okanga. Capache. Na beti tour. Natali batu babonga. Natali babola besoin moko. Nande di pasta. Ngai yo babola banyama besoin moko. Valeur ya mbongo qualité loko kochana nzoto. Mais nyonso to saka role moko. Mobolo to cholaka chama la nzala ti alia ka seka kindaka wenzi. Mbongo abibamba mekoti libu. Ala na place ali toko to kochula manima na ngoti tonga taba frumi ba su ba titoko ba su mela mkina to na tongo. Et là teli na mabe atambola jamais mutakala me bilamba to ya tombola. Yo ke ba fili ba shawarma to latika ndenge babola bala balataka. Osomba mutu ko tambola na ngopona privé tanga mataka taxi matibi si seke pa machafu afuti. Ola na komina kitoko yepeka komina mabe menyoso kisasa. Otala ka teva place ma monene ga 14 pouces mkongo koba. Filme novela si TV l'eriment moko. Obala libala alliance ya to fana yo so bana babi maka. Soko zo compagnie. Aussi mbaka ba milo na banque ya ka $50 chaka na ndako puis na mwasi mata pona sa $50 bana bazokola. Siko mama mabena nani mututu. Capage TV. Capage TV.